Angelo nangai bébé. Angelo nangai bébé. Bébé nangai. Maman nangai. Leki nangai. Yaya nangai. Kotambola biso mibale mama. Mama nangai. Soki na soki bona biki na sondela mama nangai. Mama ejeke wote. Baba kotambola nani. Baba ndotu nangai. Baba ndotu mama. Mama kotambola nani. Kotambola ngoti kingai. Kotambola bantoma Mwana Angelo Angi bébé nangai. Ce que ça volonté entendez, nous sommes dans le coup. Mais ce que ça entendez, si on fait que l'examen en chose à la souillotée, parce qu'on a déjà bien enfant, on a fait ce qu'il y a de qu'on a bien, il y a papa Binou. Na 3 personnes baswa kayo ange. Ibal basami bali moi sasa moko. Ngana ko na bino de film na lobby. Ngana tangi komba mutute. Moli mono ange. Epe manakimia. Pe mukolo ke na tsa batu poudre. 3 corbeaux balanda ko ange ça suivi. Batoko da moli mo enfoutiment. Mama, il faut pas. Love is crazy, love is Shalom bana Ozana kombo na ngasi Gladys na eko pesa témoignage na ngana oyo nzambe ya Ozana asalelinga bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo za malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasina sila ki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande ko lolingi na ngai koteka échangeaki na ke kosomba biloko nanga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alsimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bandeko nanga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka ba visa partout na ke na Allemagne na ke na France na silaki kozwa ba visa te na bandeko kozwaka toujours ba refi kasi papa tango alekiseli ngango délivrance yabisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko na kie kokotisa passeport nanga na ye na moni na zui visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na eko kumisa mone na nzambe na kati ya Ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na linyaki na partager na bino témoignage na ngai concernant Msala.
na banda kosala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude nangate mais nazalaki na choix te et na banda komona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tant na kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makambo nanga efongwami na moni penza loboko ya Nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc na linga ki na remercier Nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pour na enseignement na suivi ba pesa biso chaque jour na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka Nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwama pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto Onisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo onisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo pananga onisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo onisanga loboko na Samagaba sambole ajosa salilanga Yesu salilanga Yesu Yesu azana Kumba mana Yesu Kumba mana Chino Yesu na lingina tanjana Yesu Papa na lingina tepune Sangabu Kapena ndato na monsambe na yo Aswanga Yoka bosenga na nga Zambaka masale Yoka shishe na ngaye Sangabu Nayena papa singa Osamo zambelo Nayena kosanga Osamo zambelo Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Kundela nga Yesu
lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu utikanga ite lokotanga yo lokotanga Yesu lokotanga Yesu Yesu Santo yo, monisanga loboko na yo, zanga lolo yo, azo sale, zamba lolo, azo sale, Nous allons donner la vie, oui,
kati ya ndako na ye ezali programme oyo esalemaka te mikolo ya leki tokuta mokati ya ndako na ye me lokola motango ya nzambe ekokisami yango ezali biso banso toya na kati ya bisika oyo mpona toya kolakana na ndeko na biso oyo ekonomi ya kati ya mokili ekoki na kati na yango ezali na maloba oyo 5 verset 55. Oh, Diwa, Bokanisi, Oloma Libera, Diwa, wapi ibundeli na yo ya kozokisa bato. On va la français les amis. Oh, aux résidents. Vous savez la réalité de la sélection. Ange, Azali
mwana ya libota ya bana mibale azali mwana ya mibale Ange étude oyo asali étude littéraire mais azali diplômé d'état na littéraire diplôme d'état na ye azwaki yango le 24 juillet kaka ya mpona donc ezalaki jeudi nde azalaki déjà proclamé comme diplômé et la même semaine ya jeudi wana le samedi les anges atikaki biso donc 3 jours après tozwa diplôme na ye okana ya nzambe ekokisana ange papa akoti ye kombo na ye papa moko na mama Nadine Seli ange azali mwana oyo akotami na eklesia azali baptisé azali seli azalaki mpe kosalela nzambe comme choriste oyo régulière na misala nyonso oyo ezalaki kosengaki asala na mosala na nzambe na kozala choriste esengaki mpe ayekola instrument lokola baninga abandaki mpe kolanda coupe ya instrument mpe nano asilisaki yango te nde mokana nzambe ekokisana ange ava kofatika biso na mikolo na ye ezalaki na nzembo moko ezalaki kotinda solo mingi je pense nzembo wana soki toyebi yango ezopesa mwa mpasi na motema me ezalaki nzembo oyo avatika biso ezalaki kopesanela ye ayemba yango nzembo nango titre nango ezali zala pene na ngai nani azala pene na ye kaka nzambe nde azala pene na ye donc nakotika biso nous espérons que nzambe akozala kaka pene na ye ti mokolo oyo biso nyonso tokobika esengo ya seko na seko wana ezali résumé ya maesengelaki toloba mpona sere biso oyo atiki biso topesi merci Au
te. Dès totali maman bisika zali. Totali papa bisika zali. Bokumisa Nzambe. Kasi po ezali ya te. Mpona nini mwana na biso mokolo wana akendaki bisika oyo ye akendaki. Mobota koyi koloba. Mais mpona nini mama oyebisaki te? Mama koyi koloba. Mais mpona nini papa osali to? Bato akatika koyi koloba. Ondimaki yango mpona nini? Mais circonstance ya liwa moto ayebi yango ezali Nzambe. Soki totali ebela bato bazalaka jour wana na bao batiki mokili bazali moke nde ezali circonstance na ye. Soki totali bible tokomona ebela bato basalela Nzambe. Mais soki totali na circonstance mosusu bazokende tokoma kotuna Nzambe. Mais lokola volonté ya Nzambe toyebaka yango soki tozokopesa yango ntango misoliwa eyaka toyebi ete eloko etokisaka biso ezali douleur ya séparation. Séparation nyonso ezalaka malamu te oyo wana biso toyebi. Mais séparation oyo ekokisami mpona nini? Parcours na ye ezalaki très bien kati na mokili wa se. Mais eloko ya talo ezali nini? Ezali ama na mosuke na yo oyo ezali na kati na yo. Nde eloko ya moto ya bien wana. Lelo nakoki na basekretere biso tokokinaka wana. Lelo soki tokoki kokolona moto un mois une semaine ezeli bile nzoto moto kozala na ntina te. Mais eloko ezali na ntina oyo ezali na kati na yo. Yango liwa epesaka biso basosite intempelaka mpe biso lekola te ayebaki Nzambe. Lobi nake kozala lolenge nini? Ngai mpe nakokende oyo bakota nzoto na ngai na Nzambe bakokumisa mpe ngai Nzambe akoyambanga na akina soki etambola ezali malamu te nekoma yango oyo Nzambe azali koepele biso. Ntango likama ye nasololi na baboti na ye ntango toyoki sango wana mingi bazali kolelaka mpona baboti oyo ya ye balobi me ntango mama akoyoka sango oyo akozala wapi? Ntango papa akoyoka sango oyo akozala wapi? Mais soki asuki ezali nini toyebi oyo tosalelaka Nzambe ezali netina tokoyi kolona nyonso tokoki kozwa mbongo tolobi lokola likambo esi bino bozwa motan lokola likambo esali oyo tokosombela bino atali kopango ekoremplasa ye te. Mais sukasuka tokotala esika Nzambe azali tokoloba nini? Nzambe fortifie bango, Nzambe salisa. Donc na nyonso ezoleka sombe na biso ezali Nzambe. Neti na tokutanya ndeko na biso na mwa ntango moke soki ezali kokende kolonama ezali kozonga bisika yango eyuti naye ezalaka ntango mosusu soki boparticipe na esika moto ayebi Nzambe atikaki na mikolo moke atika mokili oyo ya se bato bango basepelaka bakende me bato kozonga te bamba te bamonaka olamu nini oyo ezali kosi esika bango bakei. Soki biso tokokaka komona meta mosuma ya biso etakaka te leta mosusu mpe tokosenga Nzambe so atakaki atelinga. Mais lokola mokati wana Nzambe azala yango te lokati ya maloba Nzambe toyebi esika ndeko soki Nzambe akozwaka na ye akozala mpe na kinya kino mokolo Nzambe akokokisa biso baso tokokutana bisika wana tokotikala seko mpe ndio ekozala kokasi lisusu te. Amen. Tozali mpe na bakanga Nzambe pamba te kongana biso ezali moke na mo eleko moke balinga mpe bakoya koloba oyo moke Nzambe akokisi mpona mosala prêtre na biso bayenda azali yango esalisa biso eteli moke. Yeah.
besoin dans la loi. Loi, les autres choses dans la circonstance d'autres. On a qu'à mourir de ça. Pour tout le monde, on va faire le fait par le bas. Là, il y a beaucoup de choses. Donc, on peut faire des choses. Oui, ça pour nous. Mais, pour nous qui ont le monde dans la tour, pour tous les autres, on va faire quoi la sorte dans le tour. On va voir, on va faire le place dans le tour. Pour tout le monde, dans le besoin de assez à l'homme comme beaucoup. Donc, tout le monde est tout le monde. Dans le kilo, il y a 500 de ça. Et l'homme besoin de la mission d'ensemble, les animaux. Tu vois les gens, la carte de la tête, tu vas être dans la soupe, dans la mais quand vous avez la tête, la soupe, vous avez utilisé quelque chose de dingue. Oh, il voit, il voit ça. Oh, c'est à l'homme. Mais, il a présenté aux hommes et à la Jésus. Si vous ce qui est soigné, parce que vous allez combien, on va voir qu'on appelle, il voit qu'il ne passe pas. Parce que combien. N'est-ce pas qu'il a présenté? Parce que maintenant, on a besoin de là. On est allé sur les années, comme ça là. Mais, quand vous êtes dans ce temps-là, tu vas tout faire à vos chefs. Ils sont tellement de l'autre, quand ils s'appellent les choses. Si vous avez un conseil, on a un conseil côté. Dis le jour là, vous tenez un conseil côté. Mais vous pouvez un conseil là, parce que les bateaux, à quel moment nous avons pas dit la Jésus-Christ. Bateau, on a dit le polo. Bateau, on a dit que ça, il y a la carte de la conseil. Les bateaux, on a dit un conseil dans le souda. Mais quand ils sont dans le milieu de ça, parce qu'à un moment, les gens sont pas ratés. Là, par exemple, les gens qui n'ont pas raconté. Mais si vous voulez que la soupe, vous pouvez regarder quelque chose de ça. Mais c'est impossible. La qualité, c'est de la soupe. Oui, la soupe, la soupe, et ça va quand même être la tombe. Aussi, si nous sommes dans le système, quand nous sommes à la porte, la monnaie va y aller dans le ciel de l'église. On pousse à nous. On chef de la zone de solo de nous tous. Et ça va quand même être avant du temps d'aller. La église est la vie, le bas. La église est la vie, on se fait l'examen de cas, on va se battre. Là, tout y est. Moutoma Zanan. Alors, il va. La église, si vous êtes dans le temps de ce qui est dans le alors, il y a une salle d'examen de cas, nous avons un total d'examen pour se battre. La église est là. Car le vie, ici, comme le Seigneur, on a de mer et à Soupa. Vous allez comprendre. À présent, je restitue les corps audibles à la terre par ces paroles. Et la terre retourne à la terre, la poussière à la poussière, la cendre à la cendre, tant à l'âme et à l'esprit. Je les recommande à l'amour de Jésus-Christ, qui les gardera en vie et la résurrection à la vie éternelle. Le Éternel gardera ton départ et ton arrivée de et à jamais. Amen. Amen. Vous allez vous en aller ensemble à notre Père. Tata, Bissou, Galibou. Merci pour la mission que vous avez en place. On a mossalo et tout au Kisama, on a tout au Kolalendo. Si quand il les a fait, on va dire, les a la Libota, les a la Libas, on a un
kozwa mobembo na nzela mpona okende kolo na nzoto ya mwana na biso. Sala na bango na banzela bisika biso bazali kokende lokola baobstacle nyonso ekoki kozala kino tozoki na bango maso esalema na kimia tosali boye komikisa komba kolo na biso Yesu Kristo. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit et reste avec vous tous. Amen. Produit à solo pour na traiter banzoto na bino surtout pour na ba oyo bazalaka mabumu minene tala eloko oyo kosala ke libumu ekota ekoma mukelekete yango oyo jus de graissement yango ndezali kosala ke pour na ba papa ba melaka masanga na kimia nyonso libumu ya munene te ongai na bota moya kokanga lisu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene tala jus oya dégraissement soko meliango libumu plat net kuto bota te ebongo côté ba papa boyeba ke pona bokolongondo bwa bukundu bwa nzoto bwa yo yeba ke bazali na kisi ya force eye mukolo nzoto yango nde kisi ya solo mukolo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa pote libala ezala elengi pe supu na niveau ya 2 fois te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuelle, éjaculation précoce, hémorroïde oza mobimba awa na mukolo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya 2 fois te okanisi mama Mika suki wana te chez mama Mika azo traité lisusu stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, mais ya ba sorte nango nyonso. Pona bandeko oyo bazali na ba santé
déséquilibré. Onga na belaka beri mwana na nga nzoto ezali pena pete alembaka pamba yeba ke awa ezali na babuyi 100% bio. Tonga nzoto na niveau ya nyama pote nzoto na yo ezala pena kolongone ya solo. Soki omeli potopoto oyo okozala mobimba pe santé elengi neti kaka na lola. Côté cosmétique ebiso Mama Mika réparatrice ya loposo po niveau za ko traiter banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado monsieur, bazali na ba produit lokola huile d'anana, savon anti-nduta, anti-tampon, anti-tache, yangonde mobimba. Bazali pe lisusu na crème de beauté, thé métis, ozongi pembe chéron et puis lisi ya nyama. Gommage, bazali ko salango kitoko joli, pommade ya suki, plus huile, pommade Vimbovi, pona ba papa oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko po azonga penza mobimba lokola mobali ya solo. Bazali pe na crème réparatrice anti-vergeture po na basi nyonso bazali na ba problème na banzoto ekosunga bango makasi. Kasi tuna ngai nini bakisio nyonso ezali ko traiter batu ezali sans hydroquinone. Kutu ata mokelekete ya hydroquinone ezate pe ezalaka te. Soki olingo benga Maison Mika cosmétique et business bio okoki kozwa bango na avenue Pozo numéro A17 quartier Matonge na commune na Kalamu référence cabine ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo plus 243 89 98 27 674. Tala bako sabinote Maison Mika cosmétique et business bio. Awa 100% bio pe sans hydroquinone na ba produit na bango nyonso. C'est naturel. Biso église apostolique, vous allez na ezeko pe tozotonda famille. Merci Miki. On a pananga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zambalolo yo azosala zambalolo azosala naipa na yo pananga monisanga loboko naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba bana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano. Kapena tato na bonsambe na yo. Yoka bosenga na nga sabaka masene. Yoka shije na nga sabaka. Nayena papa singa
fako mesa wafako wateteshina nsambi watanzelela wateteshina nsambi watanzelela yeso yeso Santo yo, onisanga loboko na yo. Zamalolo azo sale, Zambalolo azo sale.
Makomanko yankolo lobi wuta na mabele ovuma mabele soki eza volonté ya nzambe nzambe aza lokumu mais soki eza ya nzambe te Si on fait que examen en chose à la souillé, parce qu'on a déjà bien enfant. Na fait ce qu'il y a un décon à bien, papa Binou. Na 3 personnes qui sont à ange. Mi bal basami bali moi ça ça mon con. Là non qu'on a Binou des films na lobby. On attend combat motute. Moli mono ange. Et pe manakimia. Pe mu koloke na tshaba tu poudre. 3 corbeaux balanda ko ange ça suivi. Batoko da moli mo enfoutiment. Na lobby te que na famille boy. Mais moli mono ange pe manakimia mais. Pesa papa no makasi. Achika kuboko la yaya na yo. Pesa pe mama no makasi. Bande ni okufanda na yaya na yo. Maladi tu mama na belaka. To ya papa na belaka. Anja na boka mabele kendi mbala. Moko pesa papa no chance. Azwa musala bien. Aboko la yaya no pa boko la bande ko na ye. Moli moni pe manakimio. José Baïla. Najo solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo ko mate. Baza na mboka ni. Baza na France, mususu aza na Belgique. Eko makate. Oh, mais baza ni kuyiba. Ah, na yembi na lobi. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service.
JP Service Otelelo Économie internationale tata na ngai JP Service merci tala biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kani soki oza mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayemisaki yo JP Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki tali kaka boyi mbala moko JP Service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numero ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JP Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya braza tala baza Pointe Noire JP Service ezalaki ezali soki bane te angolais nali te nanga angolais vezeli biloko na ngai nokende moleya na ngai JP Service ekare eza mosimo azubekaba